ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on vient nous armes dans nos mains. Car ces bébés-ci sont la force du peuple, dans sa noble cause jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart, son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé, nationaliste, allons de l'avant, jeunes du pays, avançons, avançons, intellectuels et soldats, avançons, femmes et filles, allons de l'avant, peuple congolais ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci à Nabandeko, nous sommes partout. Et puis, merci à mon président, Papa de René Kastongo depuis le Bumbashi. God bless you. Et santé malamu. Et avant tout, banda émission, tout le monde vidéo, on a 4 kakaya pour se payer ça. Jimo na bisobo na ozonga na bino after this video. Thank you. Loyembo nangai ya lelo sayama wate ya esengo ezoka mwisa tinga moko j'ai pas mérité tout ça. Ngana les cas qui battent difficile, c'était pas facile, j'ai persévéré. On fait ça kingai bilaka ndena zuwaki kimya basanza bambula eleka nazela kyango neti abaku lelo nalamuki na ntongo pona lobano merci. Loyembo nangai ya lelo sayama wate ya esengo ezoka mwisa tinga moko j'ai pas mérité tout ça. Ngana les cas qui battent difficile, c'était pas facile, j'ai persévéré. On fait ça kingai bilaka ndena zuwaki kimya basanza bambula eleka nazela kyango neti abaku lelo nalamuki na ntongo pona lobano merci. Loyembo nangai ya lelo sayama wate ya esengo ezoka mwisa tinga moko j'ai pas mérité tout ça. Ngana les cas qui battent difficile, c'était pas facile, j'ai persévéré. On fait ça kingai bilaka ndena zuwaki kimya basanza bambula eleka nazela kyango neti abaku lelo nalamuki na ntongo pona lobano merci. Bonjour, welcome back sur Welcome TV. Nous sommes en direct à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Merci, Nabandeko Nosu Bazolanda. Merci, na frère Nabiso Patrick depuis Nord Kivu. Aza président PRP depuis Nord Kivu. Et puis, nous avons sa condolence na frère Nabiso Ebio. Bienvenue à Koufelaki
cousin naé depuis Johannesburg et bien bazo kundango lelo na Kinshasa et puis ba membre na biso ya PRP ba kendaki kuna na matete ko assister ba image naza nango nazozela ba image monsieur Ezoya na kotiela binongo na end of the programme bo mona image wana ya ba ndeko ndenge ba kenai ko visiter frère na biso Ebio bienvenue Ali moko na biso ya PRP na kati na Angleterre. Alors to continuer émission na biso to tala ba membre ya PRP comment ils sont en train de mobiliser batu na kin pour na ko enseigner bango ndeni bakoki ko se prendre en charge bongo na ozongela bino after ba vidéo wana bongo na cha un peu mo ba commentaire see you after those videos. Thank you. Cinquantenaire d'âge accompli, en ce jour, le jumeau Jeannette Kabila et Joseph Kabila Kabangé ont totalisé 50 ans. Jour pour jour, 4 juin 1971, 4 juin 2021. À l'occasion, le Parti de la Révolution populaire, parti cher au fameux Laurent Désiré Kabila, présidé aujourd'hui par Dieudonné Kassongo Kabila, a voulu commémorer de la plus belle de manière ce qu'il qualifie de la moitié du siècle des jumeaux de musée. La Ligue nationale de femmes, que gère Madame Safi Kazadioa, a réuni le membre du parti et quelques Congolais au musée national pour rendre agréable la journée. Après hymne national et hymne des opprimés, le camarade Ntseka Serge, secrétaire exécutif national adjoint, a harangué l'assistance sur la considération de ce que Joseph Kabila a fait pendant son règne pour le Congo. Congo, il faut être uni parce que surtout ça uni, tu ressens la ville à la kimia. Tu ressens la pêche, tu ressens la banzela, tu ressens la école, tu ressens la université, tu ressens la usine, tu ressens développer Congo. Tant que tu as dit que banga awawa, les alaka vite, mais les lots dans la bijou. Attends que mon colo, on la Colombie a saladé, il y a salade de l'autre côté. Attends mon colo, misère nationale. Après combien d'années, un État comme la République démocratique du Congo, les alaka de la misère. 30e anniversaire de nos enfants que moi j'ai vu naître à Hewabola, en forêt, pour dire que ce sont des paysans, les enfants du peuple. C'était une nuit, vers 20h, du 4 juin 1971. L'ingénieur Makwala Pichou a exposé sur l'indépendance économique sociale avec le maïs VAR JKK 981 martelé avec force détail par la suite par la présidente de la Ligue nationale de femmes du parti. La musique, pour corroborer avec le sens même de la journée, a agrémenté ce moment des commémorations. Le 50 bougies de jumeaux ont vécu avec faste au PRP. Le Parti du peuple pour la révolution PRP a célébré à sa manière l'anniversaire de Joseph Kabila et Jeannette Kabila qui ont totalisé 50 ans le 4 juin. C'est le balcon de l'Institut national des musées du Congo dans la commune de Lingwala, Kinshasa qui a été choisi pour accueillir cette activité. En partenariat avec l'ONGD Accord d'épée, cette célébration a mis un accent particulier sur l'agriculture avec maïs variété JKK 981 tout en gardant une pensée pieuse pour les populations des Nirangongo victimes d'une éruption volcanique. Devant les militants du parti PRP, créé par M. Laurent Désiré Kabila, les membres de l'ONGD Accord d'épée, la presse et d'autres sympathisants, les différents intervenants ont vanté le prouesse de Joseph Kabila et de sa jumelle qui pérennisent la vision de leur père, surtout dans la logique de l'auto-prise en charge. Pour Safio Marie-Martine, coordonnatrice de l'accord d'épée, l'agriculture avec maïs variété JKK 981 est un élément clé pour le décollage du pays. Demi-siècle de vie, je commencerai d'abord par féliciter notre mère, Mama Sifa, et paix à son âme, notre fondateur du Parti de la Révolution populaire, M. Laurent Désiré Kabila. C'est vrai, on ne pouvait pas s'imaginer, lorsque Mama Sifa aujourd'hui était en souffrance, en douleur, de donner vie à nos jumeaux. On ne pouvait pas croire que c'est vrai que c'est eux qui allaient nous amener vers la vie que nous avons aujourd'hui. De retour au passé, nous avons perdu notre culture.
Et là, aujourd'hui, si nous sommes là, ils nous ont fait un éveil de conscience en disant 50 ans, un demi-siècle. Il nous a déjà légué un patrimoine très riche qui restera gravé à jamais. Et là, il nous a laissé une grande richesse qui est maïs, variété JKK 981. JKK, c'est lui-même l'initiateur. Et vous tous ici présents, il nous a doté de cette semence gratuite. De cette gratuité, il y a un parcours à faire pour avoir la semence et faire un retour à la terre. Rappelons que cette activité a eu lieu vendredi 4 juin 2021, date marquant la naissance de Joseph et Jeannette Kabila, les orphelins de Mzee Laurent Désiré Kabila qui ont totalisé chacun 50 ans de vie. Dans ce règne pour le Congo. Congo, il faut ça ini parce que surtout ça ini, tu vois ça la bilanga na kimia. Tu vois que tu vois ça la pêche, tu vois ça la banzela, tu vois bon ça va école, tu vois tu vas à l'université, tu vois ça la usine, tu vois développer Congo. Welcome back to Welcome TV. Nous venons de suivre les images. Tout ce qui est unité et dans Congo. Wana bande kona biso ba camarade na biso ya PRP depuis Kinshasa comment baza ko éduquer bana ko éduquer bande ko surtout ba maman comment est-ce que ba ko se prendre en charge et puis to yé bande ngani to ko cultiver ba maïs na kati ya mboka parce que après ezali soutien ezali JKK variété 981 ezali eloko ezo soutenir ba te belé au bazana na besoin ba côté l'agriculture so bozana besoin nango bobengi. Et puis bako laksabino ndeni beaucoup ko kende pona ko ye ko landeni beaucoup ko vanda nzala te parce que Congo tant que na unité et aussi nga ke batu baza na bolingo wana ko yeba ke non ndeko o yazangi bon pona obika il faut o cultiver o yeba ndeni bako lakson ndeni ko yeba ko se prendre en charge quoi na sens que o yeba ndenge nini ya kolona yango neza nécessaire Japon ba Chine ezalaka développer à partir batant ba comprendre l'esprit à culture. Il y a un démboka et comment développer les lots. Développer c'est un cas que il faut poser la ministre ne toujours les prix toujours mon mingi ba ministre mingi bazana ba na esprit moyi la ba ya kimuyibi. Donc esprit à culture, il y a un toujours ko éduquer ba à chaque fois ko apprenez bango et surtout maïs et les locaux yo. Et tout la raté. Variété JKK 981 ezali toute une étude oyo ba ko la kisayo puis ba ko sungayo ko pesa ba matériaux oyo ndeni ko sala po olona bilanga oyeba lobi pe na ko lesa pe communauté elo tozoluka na mboka yango na ko construire mboka na biso ezala ba makambe belé ya lukaka te ba démarche ezebelete population en a besoin pays ezala construit donc banzela bateli bango courant bateli bango mai et puis to bongisi social dans sens que ne tozolenga ko la sabatu comment est-ce que to ko cultiver Otonginda kunayo na moi sima otiki moi quelques moi na ko hectare mais quelques espaces oye bande no ko lona moi quelque chose ozanga pilipili te ozanga tomate te ozanga le côté et puis en dehors de ça oye ba cotisio classe neni ba relation neni oye ba ko cultiver variété JKK 981 ba ko pesa moi parti oye ba ko lona pona yo pe obuka lobi lona okobuka ezanenge wana. Tant que lona okobuka kolona yango ezakaka yaka na PRP bakolakisa comment est-ce que tu peux te cultiver comment est-ce que tu peux te prendre en charge kolela lela raté muto azaka leader aza muto alela raté muto azala leader aza muto a mizonga asimate muto azala leader aza muto a mi pesaka tala ba maman bazaki batana ba jeune fille tout monde musu ba jeune garçon ba kenaki koyoka ba étude et puis ba enseignement ezakoleka chaque fois kolakisa mutu ko se prendre en charge idéologie à musée yango wana auto prendre en charge oyeba ndenge nini ngalobi na ko buka boye na kolona boye na kosala boye yango wana idée à parti na biso PRP tozolanda idéologie ya papa na biso oyo ali musée tozolanda idéologie na ye toyeba ndeni ya ko aider et puis tozana idée que mieux vaut population o ne baloba ke peuple d'abord ezema lobateza peuple d'abord ya ba acte tozo sala yango to moni ndeko na biso ebwe azana Londres ndeko na kufaki na Afrique du Sud le ndena lo babo ba membre PRP
baza kuna baza ko assister et pas na bango na matete ba yebi ekutu te ba yoki kaka na pesi mbela ba ke ba assister eza kutu te na tindaki bango na lobby kaka ba bio te il faut donc ne ko assister ba filmer et puis na faire na sa ndambo ba tindelingo bango ba sala rapide mais ba assister ndeko. C'est ça l'amour, l'unité en wana. Donc il faut to lingana yango na osenga ba bato baza na kata Londres bo era ngoyo boya bosa adhérer na parti na biso za parti za vierge parti na biso za parti za na ba makambo te to gérer ko ne to gérer soki to gérer na mbula na ba 2023 na ba mbula ko ya to luka to gérer to zolinga to kota na nous parce que to za na besoin que pays ezala développer. Nous sommes en train de former des hommes et des femmes au baza capables pour na ko bongisa Congo lobby ko bongisa na construction ko construire banzela ko tonga ba hôpitaux ko lukanene ko cha ba mai place ba mai ezate ba biloko to sala yango wana ko cha mai ko cha courant ko construire banzela ko relier banzela biloko za nécessaire pour na ko bongisa Congo ekende liboso to ko développer mboka na ba debo to mona raté o ba ke nous asoko melo mo be 16 millions ba mbongo zo bi dans les vides biso père peut to na besoin ba biloko wana te. Voilà pourquoi ba polémique makambo nyonso na tozo kotaka te to mona ba bazo discuter makamba visa carte wana. Oui, il y a des fraudes. Mais ce sont des choses qui existent en Afrique, mais biso Congolais, ata biloko ce qui existe, soka Congolais côté BBC. Congolais BBC a tout. Namboko badan ba BBC makamba. Congolais kaka, Congolais soka côté loko ba BBC et loko Sili Valley. C'est normal. Lorsque un premier ministre a un visa carte oyo ezo permettre que soka voyager ba utiliser mbongo na bango te za bongo te na pesa na exemple mo bobelo bana côté na pesa ka exemple za ba bloko na ngalo ba te mena lo bango nan neti lelo botindi ba ministre na bino botinda na Londres botindi un ministre aya na Londres. Premièrement il faut sécurité na ye ba sécuriser ce que sécurité wala bana ba futa c'est le gouvernement qui va payer sécurité wala gouvernement ta futa ngo ce n'est pas dit que le gouvernement futa ngo et ya ka ka pata ba bloko na ba carte wana. Il faut foutre la sécurité na ye, ba protéger, parce que ba protéger te, ba betaye na ba combattant. Ako kufa, protection na ye. Non tel la vanda, ba garde wana ba mano kenge la ye. Tout ça ezalaka payé. Et puis tout le monde na bango ndenge ba non zala na tanga kala, soki ba ya wande ba combattant ba kena hotel mais na bango, il faut ba policier ba ya ba telemana tout wana mutako futa ngo. C'est notre gouvernement. Na côté européen na fondé moi muké. Voilà pourquoi nous avons biso PRP, tous on a ba distraction et voilà biso na PRP, nous n'avons pas besoin de voler. So aux un esprit à kimuyibi, aux un esprit à nini erango longora na yo. So aux un esprit que non nengeza awa que biso on a besoin que muto sera zana poste azana pour na peuple. Premièrement oyeba ko cultiver et lo liboso aussi ma Congo. Aussi ma Congo oyeba ndeni traiter basala kamdeni bakataka boye oyeba ndeni basala kaso okotata bakuru ingénieur koyeba ko boko relier banzela babiloko za na village ebele mais moyen comment na Congo ezate po na kata kine ezate po nini banzela ezate babiloko essentiel la kosala yango wana eza babiloko okene na ba loi ozo ezata la sens te bon c'est la biso banzela boti la biso courant boche la biso mai makambo esila voilà et loko biso tozo bunda na yango wana. Nous avons des gens oyo bakoya ko assister biso pour na toye bako relier banzela to bongisela bino banzela na ndenge ya bien et loko toza nango besoin yango wana. C'est ça. Nous n'avons pas besoin blo na bino non parce que na yebi lelo na kata Congo il y a trop de coopérants. Mutu to comment ne coopérant mutu tout ça continue loka BBC yango zo mona jila lingeta zo ezo sala écoute na somo na batu muso zo mona moyo kuto tanga komona bango zate parce que autant comme ba mona ko ndeko yopoza na ozamu yibi lokola ye. Voilà pourquoi moni batu muso ba batu ya ko kata bango ya kozala kutu pembe na bango te. Il faut payer sa vie na voilà tala na lobango à chaque fois une personne qui est plus âgée de 50 ans oya continue à kosala mayuya ya continue ko yiba ya continue ko sala batu donc cela veut dire que aza mutoyo muto sala ka bien te. Muto musala muto sala ka bien akoko linga kozala voler te akoko linga kozala détourner te akoko linga te kozala muto oyo à chaque fois ayeba kozala muto akokosa oui na yebi que peut-être passer sala na Congo batu bana passer ba komi kosala ndiko luka ko yiba non il faut prier Dieu nzamba ko pesa yo bato yo ba ko l'action nzela ya bien
babi que les mauvais amis et corromparape batu. Batu nini oyo tamwana bango. Batu nini oyo zana bango. Voilà pourquoi mon moko ngoyo tango mo na zora batu na téléphone te parce que nazo banga azanani. Nazo banga muto azoyelanga nini et la plus batu belé o ba poussa la pembe nanga. Ce sont des mauvais. Batu belé o ba poussa la pembe nanga do baza ba mauvais, ba sorcier, ba voler. Nazo ba des choses vraies dans temps ba eyebani. Ba voler, ba sorcier, ba tuyamabe les gens oyo ba luka ko pousse mutu down. Mutu aye pembe na non pour t'aider, mais aye pembe non pour te détruire alors que sans ozo sala bongo tu te détruis toi-même. Parce que vie ya mutu ezala maboko nzambe, c'est Dieu oyo asala makamuni surtout. Voilà pourquoi mona ke mutu tanga zana ewana atabino bozo sala soki ndenge nini. Tanga mutu azaki ifaza la ka leader, aotika la ka ko zala leader. Et je le botama, mutu so botami leader, aotika la leader partout à cause leader. Voilà pourquoi nzamba loba partout où vous voulez vos pieds, je vous les donne. Place tout oyo mutu atanga ma leader, sera niati ozaka leader. Yo so na kopanaté les gens babanga netinga batebele babanga pour rien. Obanga na zanani. Je ne suis pas un militaire. Nazana nga so pe kachérité, je suis une personne normale. Mo banga pour rien. Yo mo ozo banga ozo tika place na yo, ozo longa na place na osiko. Tanga olonga na place osiko ba sur place non comme on l'est là. Parce que tu es en train d'avoir peur. Ozo banga alors que moi ngana obanga mutu te na saluer batutu, na saluer paysan na biso ya PRP na kati Nord Kivu. Patrick azosala musala kitoko. Na saluer ba ndeko nyonso tout. Secrétaire général na biso, batu nyonso yo baza na kati ya parti. Na saluer bino, na pesa bino tout respect. Donc il faut tous en amour. So dans l'amour, au moins nzamba abona push you down, abona push you up. Tanga push you up, makamungo ofungama. Zana bolingo. Ko ina na te, na ebike batebele batala ba hotel nga na liste mo likola liste bien aimé. Ozo sala erreur ya pamba ozo le satan pour rien parce que moi nazara na nzambe. Natambo wana nga na nzambe. Na botama l'idée, na okufa l'idée. Ya botama o changement te, eko changement te, c'est ça bongo. Nazana ba grâce moko particulier oyo koza na ngote otika la ka koza na ngote le bino ndeko moko abi passe yo na charisme oui nazana charisme makasi terrible mais na pesa ka nzambe merci nous sommes dans la prière merci de continuer la 3e semaine na biso ya prière et nzamba ba pesa biso makasi et nzamba sunga biso tous la toujours na unité bandeko na kati Angleterre parti yango za vierge boya bo s'adhérer to sala masolo bien na 2023 rango o na lobaki tant que bon le sous na lobaki te mena yebisi bino déjà que parti en ngoyo eza vierge boya to ça la masona 2023 nous serons toujours ensemble comme bless you to na ba vidéo ya ndeko na biso batindelenga ya nani ya frère na biso et bienvenue à partir akin na matete bon dans zong la bino na après-midi awa pour na côté à ba message monsieur thank you.